ndeko na linga loba likambo ya fleuve Congo tolingi kopesa mai na lac Tchad toloba likambo oyo na kobanga te toloba yango na bosembo parce que recherche ya mboka na biso nzambe akaboli yango na Congo tona biloko misato gouverner se prévoir likambo oyo ata Kabila azalaki étranger andimaki kokaba mai na biso na Éthiopie te kokaba mai na biso na fleuve Nil te na lac Tchad te parce que bango kuna bazali na mai te. Comment fait-il possible Kabila le père asali yango te? Mobutu n'a pas fait ça. Lelo Tshisekedi mwana ya mboka. Kabila salaki yango te akokaki te. Elingaka peta epela moto meto to petele ba plan. Donc to petele Kabila ba meilleur plan na mbunju na yepenza ya bien ba congolais zanani. To yebi solga au état de droit, état de droit, état de droit. Mais ngana zo mon état de droit ça fonctionner na Congo démocratique te. Ils allaient deux poids, deux mesures. Oyebi, c'était samedi. Face na barumbu. Babimi na minduki. Frère, sœur, na kotia la bino yango. Ba image de la samedi. Na kata réseaux sociaux. Président de la République à mona. Gouvernement mona. Ministre de Défense. Toza na quel état? Bana kan faza ba continue cité la Simaya Hôtel Babel. Somme. Ah, toza na barumbu. Nassimaya, Hôtel Babel. Armée Zali Wapi. Et personne qui en parle. Frère, sœur. Studio de production, Marche Centrale. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. congodialogue.com. www.congo masolo congo solo la.com. kitoko Bobby Ronaldinho le king is back bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Bandeko kolo apambola bino. Shalom na bana nyonso bavai na kati États-Unis d'Amérique. Shalom na bato bavai na Afrika, na Europe, Australie, na Asie. Boboto, bolingo, bosalisani ezala kati na bino. Wabino molobeli, prophète du peuple, John Ngefa. Na ye lelo na tongo ya lelo koloba likambo epesinga nzoto mwete. Epesinga nzoto nyomititi. Mosuku ekoti na mboka. Pe ezali mawa mingi. Toba na losambo pona tokota na kati ya makanisi ya ba peuple congolais balingi nini. Tata na tike mission maboko na yo kolo sunga batela. Loboko na tata nzambe za kati na bango na tiki ba diaspora na boko na yo batela bango. Bango balesaka biso basungaka biso baprotégaka biso mipepe ya mabe na deuxième vague ya coronavirus na troisième esimba bango te makila yesu masi yesu pa na kati na bango natiki bakongomani nyonso maboko no baza kosufrir likai te loboko mpe ngolu nyonso na kati na bango yawe tata pesanga mayele bwanya naloba ite pa na yo bana na biso mpe sukisa na biso na kombo na yesu masiya amen napesi na mosali na nzambe tete lukubika Mama Liputa, je crois, mardi, tu as une émission, moko munene na ye. Na pasteur Fiston, pour na kolobela. Oye tali, bosambo lui, ya basali na nzambe bazosala. Oye banganga, bakomi ko bimisa bango polele. Oyo, on ne sait pas. To luka moya ko sauver ba ame oyo, bazé pas na bango. Parce que bango nyonso bokena life lupi bakokufa. Nzambe apambola bino apambola ingénieur Stali lui-ma oyo pende te bilili bozo komona yango ezoleka kolo pambola bino et puis directeur technique oto bengi Remi Bobo a moto na libandi caméraman le plus sophistiqué na tango yo kolo pambola yo na bosa interprète ingénieur na biso ya simbaka église na biso mobima na ba studio
kolo mpe ya pambola ye toza na elongo mama Brigitte mpe na bosa nde mwete kolo azala kati na ye amen. Ndeko nalingi koloba likambo ya fleuve Congo oyo tolingi kopesa mai na lac Tchad ekele na Éthiopie na fleuve Nil na Égypte na Soudan. Bana na Nzambe mpe peuple congolais toloba likambo oyo na kobanga te toloba yango na bosembo parce que recherche ya mboka na biso Nzambe akaboli yango na Congo toza na biloko misato toza na baminere toza na forêt équatoriale mpe tozali lisusu na fleuve Congo. Mais soki tokamati na baminere guerre ya minere Zambie azwa Uganda azwa Rwanda azwa Burundi azwa Tanzania azwa Congo démocratique a perdre yango yango bomona ete este ya Congo esika baminere nyonso bamatière première ezali bakota ezali tobénéficiare yango na moke te mpo na minduki ebotola biso totikali na biloko mibale bandeko na ngai peuple congolais bolanda ngai totikali na forêt équatoriale mpe totikali na fleuve mais forêt yango équatoriale ezali menacé. Amazon ezali premier poumon du monde oyo ezopemisa mokili mobimba mpo na pema et puis na Équateur oyo banga forêt équatoriale na kati ya République démocratique du Congo. Et na kati ya forêt yango équatoriale toyebi ete ezali menacé bamindele basomba baparti alors ezali déjà menacé totikalaki na mai balingami na kolo gouverner c'est prévoir. Guerre ya mai oyo totika na grande richesse ezali ka fleuve Congo lelo na ba catastrophe naturelle lelo tozomona na ba changement climatique baocéan ezokauka balake ezokauka bafleuve ezokauka totikali kaka deuxième fleuve na Afrique après fleuve Nil ezali fleuve ya République démocratique du Congo. Fleuve Nil yango barrage basali Éthiopie na Soudan esisi bango mai motema na bango ekobima awa na fleuve Congo. Ndeko na ngai likambo oyo ata Kabila azalaki étranger andimaki kokaba mai na biso na Éthiopie te kokaba mai na biso na fleuve Nil te na lac Tchad te parce que bango kuna bazali na mai te. Comment fait-il possible Kabila le père asali yango te? Mobutu n'a pas fait ça. Kabila le père asali yango te. Batiaka toujours pression. Le lot Tshisekedi mwana ya mboka le président la pression toli. Tolobaki tozwi mwana mboka akobati la kita ya mboka akobattre la ressource ya mboka peuple ekozala retrouvé mais oyo azalaki liboso rwandais wana il n'est pas congolais. Kabila n'est pas congolais. Il a tek oui atek ba minéraux partout ngasaki na bango mais atouchaki fleuve te. Est-ce que ba konjo bazo diriger biso bazali na bolingo ya ba peuple congolais? Yango ekobanda boni osasu ba dio okende na Égypte guerre bazobunda na Soudan guerre bazobunda na Éthiopie bazobunda na bango yokende koloba na kopesa solution ya mai basakanaka nango Nzambe apesi biso richesse tozali na fleuve ya biso Kabila asalaki yango te akokaki te elingaka epela moto me tongo topetele baplan donc topetele Kabila ba meilleur plan na mbunju na ye penza ya bien ba congolais aza nani abombaki likambo ya fleuve Congo ndeko
gouverner c'est prévoir esali ngai mpasi na motema na mboka na ngai république mozili congo nalali na likambo oyo te tobundi bitumba wana barwanda tchad asala intervention ata mokolo moko te mai na biso kende mpa na bango ata mokolo te lelo tona 16 millions de morts guerre plus que guerre ya 40 45 14 à 18 tchad intervenir ata mbala moko te tchad akwaka na posa mai na biso tobundi bitumba awa tomoni ata égyptien moko métis moko ya égyptien aye meme kosa intervention na barwanda na burundi na uganda te mai na biso kende mpa na bango bamborolo tosalisi bango na est na ouest ya congo bamborolo tosalisi bango baye na kisangani baye na banyama na biloko na bango bazwa terrain occupé inutilement oyo gouvernement eyebi yango te bazoboma bato na bolingo na biso topesa bango mai na biso ndeko na ngai gouverner c'est prévoir président mwana ya mboka 100% congolais rwanda azalaki wana akoki te kokaba mai wana azwaki bapression koteka yango eloko nini ezosala na congo oyo mboka ya ndenge nini bandeko moi je suis équatorien ya liboso tobikaka na mai na fleuve congo et puis bato bazalaka na bamai wana bazala wese te banenaka kaka na mai ekitaka kaka na mbisi baliaka lelo oyo basala kanal moko ezwa mai ekende kuna est ce que conséquence oyo kozala na fleuve congo boyebi yango conséquence ya liboso ezali chasseresse ya mibale masuwa ekonavige jamais kolongwa kinshasa kokoma na kisangani ya misato barrage dinga barrage mosusu oza nango ya zongo ekozwa lisusu mai oyo ekoki te mpo na efonctionne kongo ekozonga na kati ya molili na molili avantage nini ekozwa topesa bachadie mai biso moko nono mai pende oyo akomelela boye opile toza na yango te tobongisi na biso moko te tokopesa bachadien tokopesa baéthiopien tokopesa basoudanais baégyptien mpo na crise ya mai na biso makambo na bango etali biso bokokela biso ta mawa te oh Congo mon pays Congo pays de mes ancêtres Congo est devenu le pays de Moussoukou le pays de Toïboï le pays de Djalelo. Mais je m'adresse aux députés. Problème ndengo yo ata président de session nango ekweka na ba député na Sénat. Si on rôle ba député na biso kaka wela pouvoir na bango na ba poste na ba mbongo et personne qui en parle. Je demande au chef de l'État, garant de la nation, soko lingo sala likambo oyo il faut que na référendum peuple andima soki peuple andimi yango te rejeté yango soki peuple andimi yango sala yango mais peuple akondima te a perdre ebale na parce que tant que canal wana na mbisi na biso ekotiola te que na kati ya na lac Tchad et que na kati ya fleuve Nil et que na Soudan ba osala ba pêche avantage biso ba congolais eloko ni to ko bénéficier na yango. Président de la République, tu es le fils du pays. Tu ne peux pas faire de telles choses. Avant de le faire, moi je te conseille, en tant qu'un homme de Dieu, parce que Bini partout dans les réseaux sociaux, en tant qu'un homme de Dieu, un véritable prophète de l'Internet, défenseur du christianisme, défenseur, il y a Bana, il y a Congo, il y a Solo, pour ça, et qu'on a des conséquences terribles. Na Congo. Batadien. Ouais, bango la ke kauki. Bazwa mai ya fleuve Congo. Et que na fleuve Nil. Et bango ba te barrage basaki ya munene na fleuve Nil oyo
Éthiopie na égyptien bayebi te kozala carence ya mai. Pourquoi on viendra biloko na biso et nous les Congolais nous sommes les perdants? Est-ce que ba gouvernant toya kotika bino ata boteki mai yango mbongo ya peuple congolais bakozwela yango ekomona kouta wapi mais bakoteka mpona nini richesse nzambe apesi mpona biso bacongolais? C'est de l'eau. Aucun sénateur azoloba likambo oyo, aucun parlement, parce que tozali majorité écrasante, ce qu'ils disent, majorité écrasante, tokosala mibeko ndenge tolingi, tokadopte ndenge tolingi oyo bandeko mosusu bazoloba kati na yango. Mais majorité écrasante, c'est la population. Et ça, 500 personnes dans le Parlement, 100 personnes dans le Sénat. Majorité écrasante, majorité populaire, c'est la population. Tant que la population est là, il y a molili. Oye ko simbate. Oye ko bongate. Il y a mi balé. Tozo divisé fleuve Congo dans 2 pays. La capitale le plus proche du monde est Ali Brazzaville à Kinshasa. Sassou n'acceptera pas guerre. Sassou a dit matin. Parce que ça ne va pas si mal. Fleuve Congo Congo démocratique. Et le Congo Brazzaville na Congo Kinshasa. Et ça fleuve Mokoan. Donc il y a une république ya Congo en face et on dit que guerre est monsieur Aminduki Angwan. Guerre est monsieur Aminduki Angwan. Far à cause de mai. Il m'a moi bobotola yango il mo ezali na Kingabwa ezali ya biso. Mais Brazzaville a botola tia drapeau congolais. Bobotola yango bokoka yango. Que matos c'est bête ma dérive bout. Guerre monsieur toujours Kangwa. Nous disons chef, garant de la nation, garant de l'institution, pour ça, pour signer un accord. Avant de signer un accord, on a un maï, pour te maï, et que nous avons Tchad, Tchadé Batouma B. Pour te maï, et quand on a fleuve Nil, et qu'en Égypte, na Soudan, et puis on a Éthiopie, Bango va s'alimenter, le barrage na Bango, Congo démocratique. Mais on a malchance, il y a Frondondo. Mboka ya Frondondo. Pas si ni tant on y passe que l'on a congolais. Ata ba richesse na biso. Bobo to biso guerre ya minière. Ya matière première. Ya mine. Est kende to kiparate. To tika na mai na forêt équatoriale. Siko mai ya kende to tika isu na nini? Hein? Non na Congo régime des eaux. Azo ko kana ko distribuer biso mai te. Nazo mona awa mai mama te 2h du matin libanda. Mama zo kote na chambre kuna na 3h du matin na sa buka na lal le sili. Na ko sutuka mama zo di manatongo. Likolo ya mai. Siko boteka mai yango ekende. Siko to ko zo mai mosusu Brazzaville biso mai. Brazzaville ba ko na mai te parce que fleuve ezali moko Congo. Nous disons ceci, ce que le Goulingue Salema, il faut les Ghana Parlement, et les Ghana Sénat, et les Capena référendum, peuple est décidé parce que c'est le peuple d'abord. Ce n'est pas le peuple d'abord. Vous considérez le peuple en côté pour vous considérez le peuple dans la démocratie, dans le référendum. Donc le référendum, c'est le peuple endimi. C'est le peuple endimi en côté. Monsieur le chef de l'État, monsieur le président de la République, parce qu'au prononcé en Égypte, tant qu'en Égypte, botika bitumba na kopesa non solution. Mais solution maïwana ezali à Congo. Ezali ba mai ya République démocratique du Congo, ezali ba individualité. Botika ko sala biloko wana, ezali malamu te, ezali passe sur passe. Yoka bato. Yoka peuple. Le peuple d'abord, biso nde bango. Tolingi likambo wana te. La charité bien ordonnée commence par soi-même. À bon entendeur, salut. Tokai na mi balé. Toyemi solga état de droit, état de droit, état de droit. Mais quand l'état de droit fonctionne dans le Congo démocratique, ils allaient 2 poids, 2 mesures. Oyebi, c'était samedi. Face na Barumbu. Babimi na Minduki.
na bana na bango kuluna na barumbu ka faza minduki ezobeta tokotiela bino baélément. Nous sommes dans quel pays? Masasi oyo ya l'État oyo contribue l'État peuple moto azofuta yango ndenge nazobisa bino bakimisi bapolisier baki intervention bazokisi policier moko azali gravement malade bakoteli kobebisa biloko ya bato mpe kopie na moi na Kinshasa, la capitale. Mais nous demandons au ministre de la Défense nationale, na ministre intérieur, état de droit ngolobaki yango. Ngai nazo condamné ba soldats ba fasité. Parce qu'ils sont mal payés. Mbongo ekendeka na ba député, mbongo ekendeka na ba sénateur, mbongo ekendeka na ba corruption. Bango na nzala basi mindu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Yango mon insécurité totale la ville à Kinshasa. La mortalité, bakoumoni balingi, tango bazo sala frottement, batrupi bazo filmer et continuer na carte internet. Code pénal, yamboka na biso article 100 ils disent destruction méchante et banana 5 ans jusqu'à 10 ans de prison. Ba bebisi bandako ya bato, ko kota, ko yiba et longola ba papa na bango, bazo beta masasa bout portant guerre phare à phare na ba policier. Yo soldat oyo na policier. Ta. Tout le monde na ba réseaux sociaux, mundu ki babi ko bongisa te. Ko bongisa mundu ki boye bi yango te. Kaka na ville boko na muibi na bino, boso sa ba démonstration. Est-ce amboka kuna baronde ba beta ka bino mikolo to ka bana mike. Lokola mobala zo beta ka mwasi. Démonstration na mo na réseaux sociaux, bozo beta minduki avançant ne bangolé basalaka. Kaka na ville ya Kinshasa, na Est, na Beni, na Butembo, 61 morts samedi bakufi batumbi bango, bino FARDC bozalaki wapi? Bato ba incapable ko bongisa munduki. Ngai John Gefa, na incapable tanga Bible liloba na Nzambe. Na assassinat armée zali wapi? Et personne qui en parle. Frères, sœurs, na kotia la bino yango, ba image le samedi. Na carte des réseaux sociaux, président de la République à Mona, gouvernement Mona, ministre de Défense, dans quel état? État de Gondwana? Ngala kama basoda ngolo lendo kakao. Baso beta kabino bitula ya pamba. Comprends? Alati ba kakao na ville à Kinshasa. Est yango wana bato baso sila. Ah frère sœur. Totel le matin défendre mboka na biso. Na bati valeur oyote. Président de la République. Je vous conseille comme un homme de Dieu. Amos 3:7. Dieu ne fait rien sans toutefois monter sa carrière serviteur. Et dans les coups d'état, ils ont préparé pour nous. Ils ont préparé. Marc, ils sont comme un cas Faza, comme un cas Kokolo. Balongo, Basimi, Okaïzaïna, Awana, Kabadiading. Balongo, Tombuki, Bakay, Ozaïna, Katia, Mboko, Bateka, Oyanani, avant qu'on m'a aucun de côté président Sinino. Kitambo, Katia Chatel, Sili. Pour voir quoi? Ce que moi j'ai vu, c'est très très dangereux. Et les policiers, ils ont affrontement. La police va kimina ba jipi na bango kasongo za wapi boza wapi mboka yango za wapi elikamwa salami na ville ya Kinshasa ba image koleka ezali mawa mingi et personne qui ont pas auditorat militaire bon contre baka bo désarmer ba soda wana ba ti valer na butu na tongo ala ti ba soda na buta comme assassin a dû qu'être contre ndako bako maka bato hein. Rôle ya soldat 188 na la police ko battre la biloko ya bato pe ko battre la peuple. Ceux qui soldats comme ko devient ko boma ko pied, c'est très dangereux ba nga ba soldats rebelles. À cadre judiciaire ni bosali. Parlement et là on lobi na makambo ele ki na ville ya Kinshasa. Etika ki muke moto epela parce que les militaires aussi sont mal payés. Mais bino ba soldats bo éduquer bana na bino. Bo éduquer bana na bino ba crime mingi so na cité bana ba soldats bah, ils ne sont pas payés. Si ils ont mis télévision, ils sont parce que ils sont un peuple. Ils sont un
Souka nango nini peuple ekotelema tokobomana. Nous refusons les telles choses et le président ne parle pas. Porte-parole, la présidence ne parle pas. Les dangers ezali na munoko ya présidence. C'est que moi j'ai vu le samedi. Bato bazokanga, masasi ezobeta polele. Bana basoda, papa sima minduki, na babambeli, bazokota na bandako ya bato kobotela kopier, kozwabia kota ngona kan, c'est très très dangereux. Est-ce que le pays est juste? Le pays ne fonctionne pas. Parce que bino nyoso bukangami na kaka Yarungabu, nani Yarugabu, bukangami kaka nini, Yarukamba, Yakei, bukangami kaka na Tamwe Mwamba. Mais le pays n'est pas gouverné. Le pays n'est pas gouverné, le pays n'est pas sécurisé. Sécurisé. C'est que moi je vois passer par la présidence de la République. Hein? N'a pas sa président pour. Tala likambo le kaki na Soudan. Na le kaki na Mali. Président kaki na général armée ça ko bon dérailler, mais tala armée rebelle sous la population sima ba ko déloger président et Ibeka. Lokola mwana muke bakangi na premier ministre bakene lokola mwana muke. Même armée na ye o ya garde présidentielle et kokaki ko sécuriser. Ça dit quoi? Na kata mokili. Makambe serula ka ndenge moko. Et loko eleki na Mali, je paie et que ça les makalami qui na kono. Fungola misuna yo. Première démonstration ka faza. Et ça mi na Barumbu. Barumbu kangami na ville. Soko longi Barumbu. Okoti ville. Ville soka siki moto. C'est fini hein. Ka comme na ka kitambo hein. Kitambo peli moto bana minduki na mandako na bango. Ka kokolango abi bonga na simi RTNC. Pouvoir de quoi que. Pouvoir de quoi que. Et la garde présidentielle. On a la garde ya yoba mura ya Kabila. Maintenant les là bato bakangela RTNC, ce sont les murs ya Kabila. Ce sont les murs ya Kabila. Les pays sont en danger à tout moment. Tozolo ba été to boyi ba histoire se répéter na mboka na biso. To lingo sa mandat yo esi la okene kopema. Hein? Okene kopema parce que ozana kaka. Bandoki batelemeli yo, basoda bakoyoka yo te, biloko zo sale mandengo yo, c'est du sabotage. Ce que état de droit ezalaki ya solo à partir ya lobby lundi fi ba boucler kan faza. Bakamata mindoki nyonso, ba resase bango, ba tuna nombre ya ba munitions na ba biloko na bango, oyo ezanga zabi bale kanga tokeni. Soda zo beta munduki na Rafah, lisasi moko na $3, $2, olokola lingi, sikoyo ekei. Soka ina contrôle na tongo bako contrôler ye nani ndoki bana masasi basombaka obaka na koyibaka obo makabato toni na mandako na bango il faut fouiller baka nyonso et puis bo sécuriser ville à Kinshasa parce que la ville à Kinshasa ezali en danger. Nazoloba en tant que prophète de l'internet, nazoloba pour na lingimbo kanangai, nazoloba pour to garder ba simple citoyen baza ko souffrir. Et lokoyo e bangisi ngai eloko oyo epesi ngai nyomi titi na nzoto namoni mosuku ebandi na ville onga naza na yango. Je viens de prêcher, je n'ai pas changé les habits, mais il faut naloba mokonzi ya mboka yoka pa yokaka ngai service de sécurité yokoka ngai ah mabe ekoti na Kinshasa liloba suka soki tomoni esimbi te article 63 ya constitution elobi au cas ya menace même ya basoda bazosala ou menace étrangère ou extérieure ou nationale, tout Congolais tokoma ba militaire pour te défendre mboka na biso. Mais article 64 était allé piéger. Soko meki article 64 kaka procureur général akokwa na bino. Mais article 63 oya constitution beaucoup na likondi etindi biso to se préparer pour na to défendre mboka na biso parce que oyo ezo sale masiko oyo nazali na peur mingi. Kinshasa na 35 millions d'habitants. Brazzaville akangi frontière bokota te. Tokima na maluku tokena kota bandundu bakangi kuna. Totika na nzela moko ba Congo bakangi kuna. Tokokufa kwa bambinjo biso nso. Okobima okende wana. Toi na Zamba kobomba ko Équateur te. Toi na Zamba ko Équateur te kobomba ko kota na Zamba ya munene forêt ezate. Soki ezo bandabo.
tala mpe basoda yango balatika bilamba mina ta banzoto nde yakonda nzala eleka bango me bolo bala bakontina bino bafuta bino bongo pays moko oyo efutaka basoda mabe na mokili ka Congo yango bakongo basoda baosa baacte wana les militaires na bapolisier bana basi na bana batangisa bango na université na baklasse ils ont aussi droit à la vie. Angola soda ya suka doit $500. Na Brazzaville avec un sergent coup de pète à monnaie caporal azana salaire à $400. 200 000 francs CFA on a souvent matete bien ngo basi yo so kitoko na Brazzaville ni bana ngo ba soda on ko boya soda ndenge ni soda azana salaire azana ba ration ana ba na so biso matete yo so kangai on ko boya soda ndenge mais na Congo olingi soda olingi mpeledo kapina kara ivera mpeleda hein mais bon ça c'est pas soda bon ça va fonctionner bon mona makama mama fiote bon la soda ba tombuka te bon la fufu soda ba lia abe yango diata bom hein kwata na bakaba soda bon ba wese na bango ya tono meka konena oyo ka bombe pena kota fumangani milingo ka tout c'est moto disait biloko les kota chaque jour wala zo ba gaz carbonique et zo kota ka te simé na bongo ça police bongo siko penda tala bon tala beloko siko e mo liele ni na zana o mo na ba soda o mo na papa na bango agane na kota na baka agane na lotoko ya autorisé hein agane parce que ba ni torata vie hein mais bazo sala na maboko ya l'État na condamné bango pena mingi te na condamné ba fait na bango lokola Bible zo bisabiso na Éphésiens 5 verset 11 mais ils ont aussi droit à la vie hein so comme soda na ndako na ye a télévision munene auti ko yiba auto boma moto na cité OK auti ko yiba auto boma moto na cité ndi azongi na yo OK so amonika soda pene na ndako ye boy saki alors so saka ndenga ibi mokolo wana butu wana eza mawa ba kete mo inde passe hein eza mawa so salaire na so saka fufu wapi tuna nga salaire ya soda ko so me saka fufu wapi saka fufu na kombi ah so ba semulu wapi osiko to ba to ase mindoki ndengo wana mitu ebeba wese mabe kolia mabe mbandako ya mabe siko mutu na bango ekozala ni hein Kabila ya reconnaître bango te asa bango frondona mwana mboka ye reconnaître ta batoyo bapesa batika sona kimia hein na pesi toli malamu président de la république basali na nzambe oyo kolanga na azokozala conseiller na yo omoni mboka oyo okosala nyonso ekosimba te pourquoi tous les grands voleurs, les vautours, baye pembeni na yo n'union sacrée. Baye ko détruire yo. Gola na batsafu wana te, o mosusu akaye safa otika na mutakala mbalo. Hein? Safa otika na mutakala mbalo yo. Gola na bango te. Hein? Mais baye ko sunga yo te. Président de la République, je vous donne conseil comme un homme de Dieu. Ce que tu dois faire. Et là, quand on Kabila choix qui yango, yo le correspond. Kabila choix qui na social. Kabila choix qui a négligé qui va militaire. Azuka garde ne ba mura, autana bango na mboka na bango. Pa! Mura yango pe na mona ba garde ya Mobutu na aéroport à Sengambongo te. Garde ya Mobutu, garde présidentielle. O azan unité ya Jimbik Bale. O azan unité ya Kwama Baramoto. A Sengambongo, soki aya fungoli boye soda boye tala ngomba dola Mobutu les équipés tango va prendre l'aéroport boye au corrompre ni hein parce qu'il avait des moyens maréchal Mobutu hein au moins les soldats avant d'attendre le la soda poto oya biso bipanga nzala tala penda sengle tota oya ndolo wana tala massage donc cocho corps lié tout ngai penda maintenant dans mon PPT président loko ya koya kisala yango tala social président de la République en moins de la constitution les ventres enfamés n'a point d'oreille ceux qui peuplent les ata botongi bango ba so de mouton na bino wana te peuple aza content ba classe ya bana pour sécuriser yango
bopito bosécurité yango mbongo bozobebisa na badepute ya bacorruption botonga mama yemo hôpital général c'est mama yemo hôpital ya soni ya koleka mokili mobimba kende na Brazzaville hôpital général 7 étages 7 étages regarde le Grand Congo hôpital à Mopoto ya Pelengeni basala biso okota boye sundama oyo bokeso yemba sundama tsunami bokota sale hôpital général oyo ezanga ata serenge ya pamba ata dipilo bato bamoto ya pamba président de la république Kabila échoué mais Kabila sa chance chantier asali yango baprovince nyonso esukaki lokola touchaki socialité chute ya Kabila yango dans la sociale. Je te donne conseil gratuit, président. Côté Kamaya Congo, na Égypte, na Tchadien, na Bambuka. Avant Osala Yango, monsieur le président de la République, ça la référendum. Les peuples d'abord. Les peuples d'abord. Les peuples dans le référendum. Ce qui peuple en dit, parce que beaucoup de choses en ont peuple ne votent qui. Hein? Et c'est pas député, député 500 comme ça président de la République. 500 députés comme ça président de la République. Peuple a beau ina maina ye. Maya mo potuna ye, aboya tikela maina mo potuna ye. Est-ce que monsieur le président, tant que tu as na masuwa na mai, to mera mai fleuve Congo, to lambila kanango, to sukula kanango. Oye pino to boli to fungoli mai bobe kuku ko meli na poka to suka to lila so ki mai sini masuwe ko naviguer te ba pêcheur ba comme na chômage crise monnaie crise de la monnaie et puis ba changement climatique oyo sa na kati ya monde Congo comme un désert to kusuka wa tala likambo yo mukonzi mboka na lobi mabeta botina nga batabina ane hein na fini président na lobby qui appelle ce conseil en tant qu'un homme de Dieu bon bino na batonabino na ba menace tout cela na sengi zwa motema sika Ézéchiel 36 verset 26 dans pesa motema sika autant l'intérêt du peuple congolais qui a beaucoup souffert mais mai na biso totikela parce que guerre minière il y a matière première il y a minière matière première ba botola biso tikaka na mai na forêt équatoriale kola pambola yo apambola nso balandi biso apambola bamoto egare oyo basoda bazokobima trouble na kati tosengi mokonzi ya mboka yo ndo ozali chef suprême armée à partir ya lundi tinda bauditeur na yo na kafaza barécupérer basoda wana rapidement basala contrôle baboucler bacamp militaire badésarmer basoda parce que complot moko monene eza na Congo se préparer et tango basoda batombukaka c'est fini soda banga moninga na masasi soda banga civil ba civil na côté alors asi masasi na masasi pas pembeni na ye ezali moto parce que gouverner c'est prévoir au stabiliser pouvoir na so qui était on a mona ki samedi la kati ya Kafaza na Barumbu c'était grave que mon Dieu vous bénisse. Apamboli mama tete lukubika mosai na nzambe mama bokoto mama liputa kolo apambola yo apamboli bijunge fabala mongala ngalo ipena bilange oyo nyomititi biju mongala okalenga libala nzambe bala moluba otonda fufu otonda moteke yakoma baluba ba toujours bagaya po nini fufu na fufu baliaka fo nzambe apambola kati sala nga bala moluba bijunge fa bala moluba kolo apambola yo napesi mbote na mama na ngai batondoko edoxi aleki basi nyonso na kitoko na mokili aleki ma Brigitte aleki mama tete aleki basi tout na mokili na kitoko mama edoxi na kati ya Genève na Switzerland kolo apambola yo mama na ngai libelo melisanga na okango elengi koleka biloko ya mokili mobimba pambolama napesi mbote na papa Ngefa le grand prêtre père roi de Borsalino ancien boga akala mibale ya kitoko
Biengefa. Asia Boga. Na kati ya Suisse, na Switzerland, na kati ya Genève, Kola Pambola yo. Na boy pas passer un mot. Ça benga passer fiston, sur na fiston. Comme on suna tangi wana, oh ebi makam. Comme on suna tangi wana ebi makam. Na suna passer fiston, passer de siège Kola Pambola yo. Na Pambola. Rémi Motuna Libandi, caméraman Kola Pambola. Dix, grand prêtre, ingénieur. Ce que sont mon Dix, dans ma PC Moulai. Azim mutu muke asangisi ya ba chinois coréen bakisi yango na ba éthiopien donc yesuka ah dixie petit yo pene éthiopien bo so ma biso ma ya biso ozo ka so na likambo ta ko inda biso a dixie o ba beto ma société parce que ay comme ko éthiopien ko na mboka na sto ku fera biloko na biso ko la Pambola ingénieur dixie nzambe Pambola yo Gabi Mwanda alliance ngefa petit yene la sécurité maître troisième dans la catalyte. Ils ont préparé le combat contre John Sinai. Et puis, on a André Keker. On a laissé le système Robeta André Keker. Gabi Mwanda, donc champion de champion de la ville de Kinshasa. Soro Meki, Babé a une ponde à thème et Bibotu. Pour du Moussoukou. Kolo Pambola. Ah, maman Brigitte, moi, Sakana, Motuna, ça, boy, ça, Moukina. Maman Tete Lukubika, les femmes unene, maman Bokoto, maman Liputa, yonde makambo, Sasa Bango. Donc, ça, Sabino mardi, ma faux prophète, ma faux pasteur. Hein? Les grands maîtres, comment remettre en monani? Comment on est un zombie? Comment on dit? Maître? Maître, il y a comme Brit. Ah, maman. Brit, alors ça, ça. N'a pas répondre maître Brit. Il l'a côté au lobby dans la Bible. Mais n'a pas répondre, n'a pas maman Tete Liputa. Maman Liputa, congolaise solo. Maman Bokoto, maman Liputa, grand joko éléphant, tout à bas. Ah, somme trop. Na bossa nyote osalanga bien ba caméra ba nani yondo ya kanango donc ba ordinateur sopelanga Kola Pambola yo boss Eric le to boy ba boss ba lo ba sa relo côté tina na bango te to pesi box likano na kata Italie grand prêtre père moi na ene emene ya kwa mamu pile bogara ba bogara aleka ko kesa mo na kitoko pe na kunga yonde makamu représentant emene ya kwa mamu na kati ya Bela ezali ndeko Archile ndambe Pambola yo Pape Théodore Mukendi na kati ya Belgique grand patron de patron to komi pe na Kinshasa to mona pese loko zeloko Kolo Pambola yo papa Guillaume Eloni tout la bousi vimba voilà papa Guillaume Eloni prospérité élévation. Oh, papa Guillaume, quand même, on peut zoomer la terre. Mon touka, loba, mon oros c'est Kaoki, Kolo Pambola yo. Tope Simbote, na Jox, Mafula, na Katia Bela, na la Louvière, Kola Pambola yo. Tope Simbote, na Francis, on a bana pote ya Sola Tongo, Mandinga, Kolo Pambola yo. Jox Mafula. Na kata Bela nzamba Pambola yo. Francis Masinga na la Louvière yonde makambo. Surtout salon de coiffe cité des Oliviers ya évangile Guigui Kabuya na la Louvière ezofunga na le 15 yoyo. Donc soko komi epa ya ingénieur epa na Mosai na Nzambe ava katono suki soki simbika mutubo e rondora kashira do mili mutu pité ezokende. Et comme ils ont kende. Donc tout en est aussi là. Alors les 15 autres font la salon na ye, cité des Oliviers, na carte de la Louvière, na carte na Belgique, bokende mingi pa mutu na Nzambe parce que kata coiffe en zoto pe na molimo oyo sunga kata na. Alors to pesi bizu mboko na Francis Lukubika, yonde makambo. Pesa logo. Francis Lukubika, yonde makambo. Bebende leko yate. Kolo Pambola sunga boxe likando oyo babengi
boxe wa Roma papa wa Roma na kati ya Angleterre mokonzi ba diaspora nyonso wa Roma Simba Bendele donc Congo en avant pe liboso kolo a pambola bino oyo nyonso natangi te bayoka yango te ya suka nazopesa ezali Ser Babi Kabala Maman Gaisola otobengi tula nina benga ya mwasi 6600 volts on est boss ya solo oyoki hein oyolandi yango Babi Kabala yo na vrai boss pe mona na kapese eloko zeloko mama na be bon sono la biloko na bino ba 500 ba $50 non yo na boss ya ba boss je te confirme mama na be bon sono oto bengi ele susu mere Gaisola e Gaisola pe Gaisola soko boy sa mokimi na yo yo pesa eloko te ngi ba imba ka yo ingénieur Stali lui-même chinois coréen pe japonais tata mapasi pula bango mopepe ya noe ekumbaki ya noe kumba biso la kelele pelongilima nani wana Babi Kabala mama na be bon sono soki oboyi na Swede sala mokili na yo kolo apambola bino. Studio de production, Marché Central. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.